Tout en comboté Sinaningi au critiquer l'église. Critique pas dans le sens ya mabema. Vous êtes un serviteur de Dieu au monde. Aux hommes on désolé donc la critique par rapport à l'église de Kinshasa. Bon, et donc ça n'a pas si makasi parce que moni et donc na ko koloba vis-à-vis à ba pasteur tout vis-à-vis à biso ba pasteur nazo milongola te po ngape na na kati. Quelque part toujours boma sens pena ko za la pasteur tout sens ko za la tata. Ouais, donc bato ba kan ça ba pasteur ba za ba ya suka donc la société donc so moni pena neti tant ba classe ya C ba classe ba pasteur non. Ils ont ba pasteur mususu azan appel ya nzambe mais na vie na ye mobimba professionnel atanga tant ça sala atala makambo ya droit. Salut à vous, tous les abonnés de Gemidor Télévision. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Nabi que salut moi, tango belé, bando monanga sauté. Moi, santé dérangeant que main. Ça va déjà. Viens colo déjà passer la solution quoi. La salutation nanga mon papa de Yonzinga, mon boss, c'est lui. Cordon de mon dirba à ma grande famille, sans oublier Cynthia qui sont pas. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur Gemidor Télévision. Babi chaîne Ezopé Samakamoude Gemidor. Chaîne Vandisinga Awa, c'est Gemidor Télévision. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter sur nos vidéos. Encore une fois, bienvenue sur Gemidor Télévision. Sans plus tarder, je vais au vif de notre émission. Aujourd'hui, je suis avec un homme de Dieu déjà, donc bah, respect belé. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Abi. Le pasteur Abi Azarana Bissoté, le pasteur Abi Azaraka Nangola, na Luanda. Bah, confinement, kangi, awa, bah, coronavirus, des sali que tous pasteur Abi. Tomeka, Koswana, pasteur Abi Makambele, au Italie, bah, église. Oui, tel que je me tout son pasteur Abi, je sais pas ce qui cameraman a quoi début soit fungola tout son pasteur Abi. Bon dia papa. C'est bon dia. Saoudi. Na grâce de Dieu. T'as bon. Vai que nous vai. L'autre aux Alaboya, moi portugais, moi français, moi lingala pour bateau ça va comprendre, sinon tout est compliqué bateau pasteur. Pas confirmer les candidats nini. Bon, le confinement les gars, on a les gars, ils ont le moko ils ont préparé la moitié. Écoute, ils sont dans les ils ont pas mutu moko abimaki na balabala, abimi na journée zo tambola mbule zuli na nzela. Azana sika robata maté azo pour la donc ndeko za. Na limite mon côté même dans le monde, même l'Afrique. Azaki préparé que na temps où tu vas là-bas tu traverser temps tu vas traverser et c'est là où moi y bon tout ça obligé à voyer que l'on peut maintenir quand ndembo ngezo kena mais au monde on a pena passe to kende mke kutura confinement obino ba homme dédié tant bomona kilika mo ekomi ozaki averti te avant samba bombela ki bino bo trouver les kambango nene bon même on est dans un bout quand on se la pour comment ya Congo dans un rêve mon bout ya makambo kaka mais na côté na profondeur ya rêve na sika na posa na komate makambo ele sa maki na mona na zonga ki na avion tinangola makambo belé za ki wana penza mais nazaki basé mingi na émotion nazaki na posa envie ya koya Congo parce que nazana ba programme fona sala awa il a fallu na kota na profondeur ya ko yekola quand même vision nzamba la kisengai
na beta qui en Karane to le bana lingala mais tant on a yé na Congo na moni na zongi nga mona yoko comprendre que nzamba nena ko le bana ngai mais quelque part na peut-être qui tension na ngati ya ko oui cause la pe mo wa biloko wana parce que il faut on a vu à mutu ce que mutu zolinga osala likambo to se bazara beaucoup plus na ba émotion na ba sentiment mais ce na côté qui pena na ba to na ba conviction penza na ngena yati ngako yati. OK, avant de kota na maman di kamna biso ba abonné à Jimmy Dor télévision na matwazo landa yo kombo église eza nini. Bon nga kombo église toza na communauté ya munene assemblée de Dieu na Congo ezali partout na monde ezali na Angola benga assemblée de Dieu pentecostale ministère ya Génézaré pas ya pasteur Oliver appelé à son âme yende mtazala ki pasteur président même bato belé bazana poto ba yebi église oyo ezaki église ali boso ya batamangala na Luanda na Palanka mais nga nazo kamba sous paroisse na bairo ya Sapu bairo za lokola commune ya Sapu wa pesika naza visionnaire nazo kamba musala nzambe église comme nango metanoia za na grec ekoloba aller sans retour to la repentance metanoia. Pastor, mas sabe que agora a igreja tem problema. Aqui no Congo, no Kinshasa, a igreja não tem problema. A pessoa que tem problema, mas a igreja não. As pessoas. Tô bem tradição na ningala po. Moi tô tongi. Pasteur, na époque que hôtel à TV, hôtel rapé, baninga non ba pasteur. Ba pasteur na biso marche église na Kinshasa au monyango comment marche et tambour ba pasteur to marche ya marche parce que ceux qui mutana mutu amabe po bat bana sima ko biso soka to kinira nzela po to landai bien makoko za ba réponse ni ba le to ni sato ya popo makambo to ninga problème. Comment on a lelo surtout en Afrique, en Congo, les pays où on a fanda mingi. Comment on a vu à ma campagne d'autant la vie à bien passer en Zambie en tout cas ils appellent qui to makasté. Ils appellent to makasté. Mutu moté azana pas bête na beaucoup. Ils appellent qui to makasté. En tout cas azap pendant les 50 au monde marche à pasteur ndengi bazoko tambola et puis baza ba leader baza wana lokola ba papa bazo tambusa bato ebele alors moi makami kimiki za na kanta en tout cas naza pena content na ngote ce qui ndesi babosa la reproche moko po tozo finga te to tonga te to la réalité na bino basala nzambe qu'on respecte beaucoup koki ko sa ba remarque na yo pas serviteur nini. Bon ko sala remarque na pas serviteur na cause na difficulté autant ba kombo na bango pour bibelobi soko yoki mutu na likambo binga ye oyebisa ye likambo asali ya mabe mais ba reproche eza na ba mitu ebele na Congo surtout na Congo ba mitu ebele nde nazo ba boba o baza maile ba ko comprendre que surtout za likambo lo ba comprendre que pasteur azo ba vis-à-vis ya ba tata pe vis-à-vis ya ba pasteur bo na bobo na boye mais naza na difficulté autant ba kombo ya batu nyonso parce que naza na batu mingi te nga na ibina Congo naza batu muki nga na ye parce que nga na fanda na Congo te donc réponse na ko pesa ngana tout temps à kombo te kasi na nyingi o critiquer ba église critique pas na sens ya mabe mais aux un serviteur de Dieu au monde lika donc ba critique na yo par rapport ya église ko na Kinshasa. Bon eloko zo sala nga passe makasi parce que moni eloko yo nakoko koloba vis-à-vis ya ba pasteur to vis-à-vis ya biso ba pasteur nazo milongola te po nga pe naza na kati quelque part tozo boma sens pena ko la pasteur to sens ko la tata et na moni na kati ya ndako. Alors makambo eza ya ndako soki bimi na ndako komi libanda pardon eza susu bunzambe penza te eza pena bunzambe susu te
comment on a vu à Makambozo au Congo, on a un groupe Moboye, Bayoka un groupe pasteur Moboye, un groupe pasteur Moboye. Alors, ceux qui m'ont dit que bango wana azana erreur, groupe wana bago l'accélérer ya muninga na bango te. Mais bagoyaka wana pour ba soutenir muto azana erreur. Mais muto tant muso azolo bazana ba raison na et soka za pe na batuté batu muso tant muso to groupe wana ba kozala contre muto azana raison donc eloko wana eza penda juste pensati. Donc on a ko besoin juste pensati. Eza juste te. Nangi to beta lisolo, nepte so bi pasteur mokuna. Oui, les pasteurs mokuna. L'évêque mokuna. Ouais. Sur Onyonso et les kaki pour na kombo na ye ba so le beta maki na minto azara na posa makala pour na pas bimité. Il est tant que homme de Dieu. Dingo pour ça opesa plutôt point de vue na yo. Bon, point de vue na ngeza ke biso nyonso tomona ki makambo elekaki na réseaux sociaux et puis tozo na bato bayebi quand même ndenge ba évolution makambo ndenge tambola tozo me pe koyoka d'abord kokanga musana na nzambe pona nga eza pena malamu makasi te malamu makasi te komona ndenge dossier yango ezotambolela neti ezali likambo soki ya violaki bon likambo viole eza mabe toza te poto ko encourager likambo mabe mais soki réellement eza makambo viol eza mabe ngai lokola pasteur naza contre yango parce que moko ebeki makambo totere na l'église eza moko makambo alors soki penze eza te ke asalaki na ye pena viol tibiki eza na likambo boko mwa molili eza nsima na ye na kokanga na nzambe kotia na prison mpona nga en tout cas naza content na yango te naza content na yango te mais ma preuve ezalaki bon wana eza oyo bato bazoloba te tomonaki mpe non monde ya ba réseaux sociaux parce que moni lelo moni réseaux sociaux so tolo makambo ba réseaux sociaux ebeka koya kobebisa pe makambo na monde kala makambo ezalaki te ya ba réseaux sociaux tozalaki bien tozalaki na ba problème oyo te bon totali mwa mokie na ba vidéo nde totali na ba vidéo bon nayebi te nga naza na nga nayebi pena te parce que nga naza na dominaka pena makambo ba réseaux sociaux te mais naza juge te pona nalobaki makambo eza photo makambo eza vraiment lokola bazoko aza na maboko ya ba autorité bato bazola na makambo wana je crois ndenge nazoyokola ndenge namonelaki makambo yango na ndimi te eza makambo ya viol parce que na ndimi te viol ndenge eza bongo parce que babi bakutana moi sanga so baki bakutana kina nzambe 3 fois alors viol ko sama na 3 fois net yo ndongo za boye na bengi mwana nga teka yaka lelo to kutana to bima na yo to ke to bimi après to legisi quelque chose to benga so yaka so to kutana to bima na yo et leki so le yaka mais on les a violé mais la fille elle va qui sous menace ah maman menace ndenge ni menace za beaucoup menace ba menace mo kula liboso ouais donc bato ba kanisa ba pasteur baza bato ya suka donc na société donc so moni pena neti tant ba classe ya C ba classe ba pasteur non ezana ba pasteur mususu o azana appel ya nzambe mais na vie na ye mobimba professionnel atanga tamso sala atala makambo ya droit ba bilo mo ndenge wana alors na oya yebi ya malamu kokota pe na politique na ba vrai sens pour aider pe bao bazana kata politique pour na relaxer bango comment ba kotambola vous comprenez nzamba kozo mutu mo libanda ya mayele mutu ayi bakambo nzamba koti na kata bato ba yebi makambo te pour aider bango mais soko koti na kata politique au lati forme mobo ya parti mobo e wana soko place comme mabe ya wana vous comprenez mais ba pasteur pe bo misanga pour na terme ba komo lexa ba respect papa oyo papa Soni autoloba mam o papa Soni autoloba que église catholique na FCC ndé batinde ki bato ba vandaliser FCC non SCC na SCC hein batinde ki ba vandaliser église na ye lui étant qu'un pasteur il s'est levé il a dit que il a aussi le moyen après sa mot d'ordre ba panza ba église mususu ba to pe bina ba po ba la ba les amis mututé eza l'état eza nzambe vous étant que ba pasteur tant mamunyo sozolika bo le banine parce que biso ba tout la bino to mona que c'est trop parce que l'église est comme menacée. Oui, merci.
ngai lokola mwana na côté la papa wanate baza ba papa ou tu reconnaître baza ba pilier évangile car na Congo te mais partout ba isika batamboli basali musala batu bandimi bango mais na ina pesa réponse en tant que africain lokola pe mutu normal boye ngai lokola africain lokola pe mutu normal réponse tangi vous ala pourquoi il y a réponse il y a général Sonic Afoot naza content na ngote na ba popo na ye aza papa na respecté ye mais ba réponse ne naza nango penza ne sengote parce que bazo traverser moment moko ezo senga que l'église tango badunzi baza ko suka église ne fois aya na solution malam aya ko na maya malili apesa bato bamela bon tango batu nyos baza élevé bato ba telemi bazo bunda pona makambo baza nango raison alors la papa il a fallu azelana no température donc bato ba kitana no ndesi mako leka pesa ba popo na ye donc na moment bato baza na kanda bato bazo lo bazo nini mais papa leki na TV alors ba ko lo ngala pasteur na sepelite ndenge bato baki ko simba église parce que église eza na kende to ba na porte na terre à verre église eza na problème été dédicace tanga liboso na opesa le bon Dieu merci o ya permettre bino beaucoup to ya wa pour tout musika bolandinga te sika na zapa na ndako ya muninga na ngai ya Porte Ben merci na Porte Ben ondimi ko pesa biso esika ya kosala émission merci na beau frère na ngai couple de Yonzinga kuna na Suisse na shore de fond bino merci nza papa bino ma bibi bandego nyonso pa de nza pambola yo na oyo sala likona biso moni bo donc eza penza ye abosa na beau frère na yete merci bato bazana poto na bosa nite ko pesa mbote pa ya grand frère nanga Masala Gabriel baninga nanga pasteur Timothée Mfaya ba bazana ngola boze belé Vincent Richard boza penze belé sama pambola bino ami nanga za na Londres pasteur Didier zowe nza pambola yo merci. Merci beaucoup. Tout comme pratiquement la fin de notre émission. Merci na batu nyonso bafanda ki pona kolanda biso. Merci na babonné nyonso à Jimmy D'Or Télévision. Na ba o balandi biso pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter sur nos vidéos. Ba dédicace nanga ma grande famille da Silva, à ma maman Cynthia Kisompa, Babi la femme du millionnaire silencieux. Papa de Ondinga Bambote na bisiko Zali. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.